Boni. Très bien. Dans le bibo, Yampakati, si quoi, Zara na caché, Aza parmi mes amis, Ouakangagi Yampaka Lobby, confirmé, oui, Bakangi Yampaka, Bakangi Junior Yampaka, donc, Bakangi, Natuni, bon, Bakangi, pourquoi? Oh, Bakangi, Moutakangi, c'est ça. Ferregola. Musée qui nous a fanatique, musée qui nous a proche, il y a Ferregola. Oh! Bah, maïtire na podium. Yo moi, bah, maïtire da faille na podium en film. So, oza Gaulois, oza Gauloise. Oza kosa la polémique, ezanga tina, polémique moko banal. Polémique moko boye, ba dema moko caniveau. Sombande billet, nenge ba warrior, ba sombelaka fali pour pas billet pour que aton lisaka. Nenge ba spiritas, ba sombelaka héritier watana, ba billet nenge to ton sa scène musicale. N'engbe tozo ke nokobeta basala minene ba spiritas ba kosomba ba golo be basombela ka faire miel de son il faut zo ba trophée ya be missionnette petit nanga blana faut zo trophée o ezo senga ya be missionnette o ko permettre ye ala kisana batuke na sagi be émission ebelé mais héritier watana be na 2024 a eu 3 trophées dans son Kinshasa moko na Brazzaville. Pour la rotali sa grandeur et capacité, les lois sont partout. On comprend que chemin de la gloire, chemin de la gloire, chemin de la gloire. Est-ce que les lois pendant autant à te bête ma sola musique, autant à Céléo? Pourquoi pas? C'est l'autre bête sur ma musique. Céléo Azalaki musicien. Azalaki na maison mais à sala d'espoir. Et à sala marambo belé oya sala. Mais les lois c'est sous musique, c'est un youtubeur. Lelo soto bito beta ma solo ya ba concert. Est-ce que autant la combo ya Fabrice faire écoute autant a été parce que ba concert héritier bet na 2024 faire abeti yango ti. Tous à la sincère na mamam na biso. On comprend? Tous à la sincère parce que tant toujours le dans la télévision toujours comparer héritier watana bena Fabrigaz et alors ozo comparer hamburger na niei. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bienvenue sur Congo Winner Télévision, nos très chers abonnés. Bonne année, la fête continue. Donc, le vœu est le meilleur à vous tous. Grâce à Bino Toza O Tozali, on a remercié Bino Pambate, Bino de Batou Sorali, Bapu, Rotala Biso, qui non, on a Tala Rabino, grâce à Bino de Boutela Rabiso, Yango Ezo Salato, Tumbola Moussala, et Sika Moua Kokoso, et Zalaki. Je dis un grand merci à Madame Sarah Kabunji, la Cléopâtre, Moussa le King Rolanda Moundo de London. Merci pour tout, Mami. Merci. Un grand merci aussi à mon vieux Fadi Ambroso, bimarqué à l'extérieur, ça coûte des. Merci aussi pour le soutien. Honorable Popo Diakano, la personnalité des bienfaisances, les patrons du collège de Saint-Paul School, Fondation Foudilou, toujours en avant. Merci aussi pour les soutiens, mauvais gratitude et condamnable. Donc, Boula Moueleke Belé. Un grand merci aussi à mon vieux Cédric Mbakira Oban qui m'a tenu Bomoko, Papi Mangala déjà, Olga Baby. Depuis Parigo, merci aussi pour le soutien. Merci très chers abonnés. Aujourd'hui, c'est notre plateau. Je suis avec Papa Vérézini Koumbi, donc 2025 avec la team Wata, que me gagopanza teketo sur la papa de l'actualité, oignon sur lesquels mine la team Wata, concernant sur la team Wata, à qui commencé durant toute l'année 2024, Bouryo Kamo Awana, Congo Winner Télévision. Montréal, sur son même moral, tu aimes déjà. Zini Koumbi, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, Milik de la presse, merveille, bonne année, c'est la première émission il y a 2025 dans ça et malgré les 4 dosaïnes c'est déjà va tout salon ba condoléances na famille ya Séguin Mignon Maniata, famille biologique na mes condoléances na famille ya pasteur Christian qui beaucoup sur Dakomoda et mes condoléances encore une fois na famille ya Pierre Vienanga Yann Diwan donc on a un grand frère bana mémo donc bana mémo na quartier en Angili donc ba condoléances na bino pe ba condoléances na famille biologique na et diwe eza nzela biso nyonso lelo toza mercredi et bon to yamba lelo pe Séguin to yamba nzoto Séguin lelo à partir à minuit na aéroport international na Angili donc tozala wana biso la team Wata mobimba tozana bige Séguin Mignon a dit moko oyo Avaneko Solana Mokonza Mboka trop héritier Watana Beto Torina Tembe Kosa Nostra. Baragi vraiment
ba relation moko ya bien donc la team wata mobimba vraiment et tozala wana pona koyamba nzoto ya Sege Mignon Maniata. Et merci beaucoup na yo Miliki de la presse meilleur vena bandeko nyonso batala biso ya Willy Musheni Koda Mboka et meilleur vena héritier watana beto Torina ya Teme meilleur vena Adida Lumumba depuis 2024 tout le monde a été tout le monde est 2025 à gloire à Dieu dans ma celle biso ngolo to koti. Et merci encore une fois na joli ilunga œuvre sociale meilleur vena na yo 2025 ezala yo azade na Kinshasa utaki Paris. Et on a moni joli lungamba on a moni Wilma Tansele on a Tali Mupanzi kota Wilma Tansele mbala moro na moni yemoro PDG Arsène Mata PDG Arsène Mata Express on a Tali koto na moni Cynthia Dodassi je te salue. Et merci beaucoup na tout pas lingazini comme que au 2025 Tishik Mandiangu merveille na yo et merci beaucoup na tout le vacances nzete ya Mali. Oh, joyeux anniversaire na yo le vacances nzete Mali li pe ma merveille na yo et merci beaucoup na Toshi Luboya Luboya Batoshi oboaka bato wana obike oya 2025 oza Congo winner il faut profiter. Merci encore une fois na la team Wata Mobimba banana Kosa Nostra kita tina se ba merve na bino maître Gege merve na ya Ngoma merve na Kila Bax merve na Charlie Pakalingoma merve na CG na biso Charlie Rubenga, merveille encore une fois na Maître Zulu Fighter, Maître Seth, Maître Sorobondo, tellement ébélé dans la team. Merveille na Doumia, Ibrahim Doumia, merveille na ingénieur Games. Oui, bonne année na PC, merveille na profiter na Congo winner et merveille na Sarah Kabunch. La Cléopâtre na nenga London City mutalega za la raté pembeza option mwindo za réglage voilà chocolat en forme à moto. Je te salue maman Sarah. La team Wata bilan année 2024 négatif ou positif? Déjà positif na nenga osakana te to dobito ça la rétrospective bandation musicale ti lelo une affaire à 18 concerts au batumsusu na lobi no bandaka à scène musicale banda scène musicale tobeti ma concert mineno na Otangelo tobeti 3 fois tobeti Kitambo Vélodrome tobeti 2 fois Hilton tobeti 4 fois concert populaire na Limité tobeti ba mariage ba concert privé tobeti na Gimpese donc ba concert ebeti tellement ebélé wana no bilan ya 2024 na 2025 tozana on a 2 concerts. Tobetagi concert, Tobandi 0R, Tosisi 4 donc et Kabwani 2024 à 2025 Hilton et puis Toyobeta Kimpese. Na 2025 nenge to koti Tobeti Hilton na Kimpese 2 concerts. Mais là batumsu bana ba koti 2025 0 concert. Miliki de la presse, omoni lelo il faut to lo rappeler vérité. Omoni héritier Watanabe bino bato sala ba émission na biso il faut to luka to pesa rappeler ba artiste musicien belé ba trophée ya ba émission c'est le na 2024 c'est le Scram na 2024 azo mérité il faut avoir trophée award émissionnette mais je te dis miel de son il faut avoir trophée ya ba émissionnette petit nanga blana faut avoir trophée o ezo senga ba émissionnette o ko permettre ye ala kisana batuke na sagi ba émission ebelé mais héritier Watanabe na 2024 a eu 3 trophées dans son Kinshasa moko a na Brazzaville pour la rotali sa grandeur et capacité les leçons sont partout on comprend que chemin de la gloire Migolo nse momo Simba nazalanga gumaya olingo na yo nalinga kanalia yo na bate donc qu'est-ce qui se passe entre héritier Watanabe na le Scram? Vous avez créé le Solomon pour na yo
abe banana c'est le Watanabe bozo ça c'est le na est-ce que lelo pena to tanga to beta masolo musique to tanga c'est le pourquoi pas c'est le to beta suma sanga musique c'est le azalaki musicien azalaki na maison mère asala be exploit et asala mambo belé oya sala mais lelo c'est sous musicien tant comme youtubeur so to beta masolo ya musique héritier ko tsaka c'est le té c'est le faut tsaka ina ba Vincent o tchena ba biso o tchese le na ba bino to sa musala mo biso ba youtubeur mais na nenga musique son ozo tchase leo et ya loko lozo fingisa ye ozo comprendre parce que so tali 2024 bande ti suka c'est le abetité depuis 2023 web sanga conseil ni c'est le abeti to ti la 2024 conseil ni c'est le abeti ezara ba concert oyo ya ba émissionnette a sala ba émission moni totori na temberité watana balobaki bien que bano a mitu paso bazo tela musique na ndenge nini bano a mitu paso bana mitu paso ndeba na baselo bana kati asele le mwana na lobi to ba bi bana mitu paso baselo ba bano a mitu paso bana ba teti de ba mitu paso ba blana ba mitu paso ba Fabregas mitu paso ba miel de son mitu paso ba ba mitu paso sikolo zoka musabatu côté la grandeur ya Totorino mokonza mboka na blan bozo moteke ezo pesete mais pourquoi bozo ko toujours na rente na lobby to koti na rente parce que mukoni omona to na lobby mukoloni bogena ofunda ye na lobby na yo ezela no na société abeta mukoloni no mona Totori na tembalega tangi ko mwana wana na ba parabole te akotanga ko mwana na tsere ku to tangete bo mwana to tangi ndeni biso ne vodoka ko expliquer bango ke ti bakokufa bakoleka héritier te héritier nionga bango na mukili ya kala azo nionga bango tina kilelo so to tanga deux musiciens ya Congo ba sala fierté héritier ozana kati nana lisusu na lobi no so to tanga deux musiciens na Congo o bazo sala fierté lelo ya musique congolaise o ezo lala te tout le temps ezo betama bato bazo sepela ezaka deux musiciens ba sala fierté à Congo ranking ya celle ya mokonza mboka na Fabregas maestro euteli wapi eza kutu mambo ya rankini te eza mambo ya rankini te ezaka ke moto otangi kombo abeta ne musique azobeta wapi 2024 abeti combien de concert tosala to émission ya bilan Adida Lumumba oyo eza émission ya bilan na poto ya Fabino ya Fabregas maestro na Casino de Paris sego yebino makambo te héritier watana batia date liboso ya ba musicien ebele abeta te na Olympiade de Paris sold out abeta te yango na lobi no bateka ba billet kasi bongo siko oyebisanga nini to so lobi ke loba mutu atia date liboso na poto tanga nde héritier tango zo tanga na lobi boye tango zo tanga petu wana Fabrice ça veut dire c'est que na ebité no baniki journaliste na ebité ki chroniqueur na ebité Adida Lumumba na ebité o melubu Fabregas na lobby na lobby na yo boye lelo aza na niveau ya héritier te na nyonso montrer biso na ko montrer na lobby na 2024 abeti combien de concerts na bani na ko montrer yo ya liboso ya mibale yebisa ngai Fabrice amemba musicien combien de musiciens na poto Fabrice amima yebisanga est-ce que Fabrice aza na orchestre stable ko héritier lelo so to bito beta ma solo ya ba concert est-ce que otanga kombo ya Fabrice faire écoute otanga yete parce que ba concert héritier bet na 2024 faire abeti yango ti otanga kutu faire été mon mot ya Fabrice aza mukie na minute biso to ta likolo na minute to za likolo wata na minute to za likolo parce que so to tangi 2017 to tanga fali to tangi héritier mais na so mo solo bongo boya ngondeni oboya ngondeni ba preuve ali so to tali ba musicien ba beti ba concert ebele za héritier na fali banda 2024 obi 2024 obi 2024 to beti combien de concerts ah bébé c'est moi ça partie émission mtana ngo bien man ngaka bébé sango bébé c'est moi ça partie Lumumba émission mtana ngo bien moliga o bébé ça
Vous comprenez? Ça veut dire, si vous avez Fabrice n'est héritier, il y a un Sony parce que yebi, bana matete ba siligi lede ya rusakanate. Matete lede yo ka abangaki héritier beta. Pour héritier sera beta qui place pour mon moi nga sili wana parce que asili tam dans un niveau finga vibrator. Askomi ko finga vibrator boyi. Ça veut dire on est mutabeli mutu. Nga nazo senga na bandeko bazala peme na fabrique gaz. O eza pena nazo senga bino bolimbisi bokange no basinga. Oh, pondire mutu ezo sa suma la muti. Na bisio figin. Mona kimi figin. Donc concert figin mvoule bandi 21h. Voulez bandi 21h, concert déjà fallait banda 18h 17h. On m'a vous là na sore beta biso to beta. On m'a benga gaé totori na tembe. Prévané stade Martin. Maman na vous en plus il est 25. Oh parents no sabima na mwana né. Oh maman no so radi boswa ya soso mérite beta na stade. Fiki ni ga ilo mo ya mukie. Vous les sega ko menacer pour annuler concert. Et puis muta bongo comparer na héritier Watanabe. Miliki tozalaka sincère na maman na biso sala. Tozalaka sincère na maman na biso. On comprend? Tozalaka sincère parce que tant tozo le dans la télévision tozo comparer héritier Watanabe na Fabrigaz et alors ozo comparer hamburger na Niei. Ezana golo moko autaki ko le kana émission na biso alobaki ranking ya Fabrique ya héritier Watanabe na Ferregola eza des rankines héritier na bagolwa que non na Ferregola le héritier azana rando na bagolwa un artiste comme Ferregola grand chanteur mboka na biso nde tolobaka un grand chanteur mais bat ba tindika keza ba fanatique ye moi miye ba nete amiye ba deni ye moi miye ba mambo sala te yango moni héritier lobaki Gaulois ngasi on interpréter yango Gaulois soki oza pena fanatique ya malonga Gaulois to Gauloise ndenge boloba bozala ke belé mobondo parce que comme mobondo ya kombo nanga ngam na mima on a la timi wata comme mobondo mais bango ba yiba yango ça veut dire soki vraiment bozala ka mobondo bo sombaka ba billet artiste na bino ba nila ba concerter les plus importants yango wana. So oza Gaulois, oza Gauloise, oza ko sala polémique ezanga tina, polémique moko banal, polémique moko boye ba dema moko caniveau, somba nde billet ndenge ba warrior ba sombelaka fali pour pa billet pour que atondisaka. Ndenge ba spiritas ba sombelaka héritier Watanabe ba billet ndenge to tondisa scène musical. Ndenge be tozo kende ko beta ba sala minene ba spiritas ba ko somba. Ba Gaulois be ba sombelaka faire. Na you arena faire ateka combien de billets? 260. Ba mindele babi non muto to kotikela betra yu arena te jour ane les ala chômer to tsango jour arikibi yango moni ba bengani ye oh mais moi je te dis la vérité yango moni ba bengani ye na lobi na yo biso to finga raté biso to zanga na papa veri biso to lobaka vérité na lobi na yo déjà soko moni mutu azoteka ba billet na concert ba sombité ba nilaka yango pa mundele pozela wata obeta yu arena wana faut soit siko invité spécial batu mo ba soufflaki biso ba bina concert ki pese ba fanatique ba linga peka ba réagir par rapport na ndenge musique ndingu wasala ki mambune ya mutakala na podium ya Ferregola mais ukunjambuka ipara boye biloko il paraît wata rolinga ku biloko wana te parce que ba fanatique ba réagir balingi ba mata comprendre je te salue Guylaine Ngofi Okumbi les nanga mora sûr je te salue ma sœur chérie et pourquoi pas Kuntubiriki merci beaucoup na exaucé qui po Ikumbi je te salue wa ba legi nanga donc ba fanatique ba fâché ba bi héritier Watanabe photo mataka likola podium to ganga héritier habité biso to ko finga raté biso ezane musique ozomona leader oyo aleka na banc de l'école ozomona leader oyo azwa éducation ya mama Bintu vous comprenez merci beaucoup mama Bintu na éducation PC héritier Watanabe parce que
ezomonana parce que soit azalaki na éducation ya baartiste mosusu ya balider mosusu lelo tokokangisa meme okese mobimba na leader tokangisi ye parce que je vous informe que ya mpaka bakangi ye tokoma wana voilà donc leader aboyaki yango abi jamais biso tokoki kofinga au grand jamais et puis biso tofingaka pe te tokomaitisa mutu na podium ta bando kofinga bato parce que concert leki nanga fabrique sabetaki na matete ezalaki concert oyo ya Benjir soko tali na ba page nyonso ya Facebook olie batiela biso ba extrait ndenge petit wana Fabrice ayembaki ndenge ba fanatique ba mandeko yemba batieli biso yango te au contraire batieli biso ba extrait ya ba mafinga ça veut dire que ba musicien congolais bakiti na se mais chokaka pe olobi et chokaka eloko chokaka wana ezate parce que eloko chokaka liwa pour votre information moi ndenge 5 millions le lati biso ezo choquer mokili ezo choquer communauté donc soni eza makanisi vous comprenez Injure ya na injure ekangama mutu na nzoto te vous comprenez ya lokwa ndeko na nga Alex na tika likambo te po ti lelo epe anga kanda nenga lobaka héritier watana ba na deket héritier bo héritier moi lelo emo nga changer maloba wana eshoka biso te wana esoka choka ga héritier na mitu Alex aza loin mais pour mon héritier watana bazana éducation ayebi ke leki na Alex lukale musu lipa na nzela wana ya mafinga vous comprenez mais lelo bino mo moni parce que héritier soko fingo fingis parce que yo senga pardon omoni bato bazala ba finga yo finga et après ba yo sengo pardon vous comprenez héritier o finga ko ki para yote tu yo mo yo senga pardon vous comprenez ça veut dire milieu de la presse to tikala na musique to focaliser na musique to bima na Benjir comme distraction moko ba fanatique ba comprendre tout ba fanatique ba comprendre tout to na musique to na Benjir or to tika focaliser na musique donc voilà alors merci Zinikombi Papa Ferry nous a toujours évolué arrestation ya mpaka omoni la mama alobi ke c'est l'artiste Ferregola yem de sali po bakanga ya mpaka parce que ya mpaka ben site les gars qui trois finga qui maman ya bato ya Ferry na ba niveau moko Ferry akaki ko supporter en autre to ebite mpaka bakanga ki lobby na butu j'espère bakanga mpaka lobby na butu bino bozara na mpaka bo utaki na ye qui pèse mais et comme lobby boye bakangi ya mpaka arrestation ya mpaka za Ferry ndela mama lobby ou bien za Ferry te nazo benga l'un de l'inspecteur en pleine émission veuillez recharger en temps. Voilà, merci très cher abonné de Congo Winner Télévision. Donc, nous allons continuer toujours dans l'émission Nambiso. Donc, Papa Ferry. Allô? Allô? Kumbi. Bonjour, inspecteur. Mon cher. Boni. Boni, au fait. Très bien. Dans le bibo, il y a un parati sur quoi ça va caché. Malheureusement, on a inspecteur. On a Kumbi, parmi mes amis. On a Kangagi Yampaka Lobby. Et Bakanga Yampaka Lobby, il a parti à 10 heures. Nous avons un Yampaka qui PC. Tant Bakangi a Kangi Yampaka, Abi Yampaka, je suis l'ami des Unis. Et Babande Gobenganga, il y a fatigue, il y a concert. Nazaïdi a Ola, la Moukalamoni m'appelle. Na bengi a confirmé nga oui Bakangi Yampaka. Bakangi Junior Mpaka. Donc, Bakangi, na tuni bo Bakangi pourquoi? O Bakangi, Moutakangi César Ferregola. Ferregola, voilà. Donc, ce qui Ferregola go Kangi Sampaka. Please. Ngana kozala. Please. Voilà. Ferregola, Moutakangi Sampaka. On a ça confirmer en j'assume mes propos. C'est Ferregola. J'assume mes propos. C'est la télé. Oui. Ce qui Ferregola go Kangisa Yampaka. Obozo mona na photo. Ce qui go Kangisa Yampaka. Ngana kozala dessus na Ferregola. Or avant Kangisa Mpaka a éduqué na no musée Kindingu. Akangi Yampaka appelle s'il vous plaît mon inspecteur Mtabinga. Inspecteur. Non, au inspecteur tu. Tu évolues na biso. Yampaka Ferregola Mtakangi si. Soki na lobby boye moni musique
frère Golo afinga jibet afinga jibe libumune na mila ligorodo batu bamona yango toyebi ke musique ekendaka bongo yango moni soki héritier watana abaninga bando kokangisa batu abana kokangisa fere akangisi fere ndo kangisa na yebisi yo soki fere Golo kokangisa ya mpaka abana na ko edike musique ndingu o ya matisaka na podium o ya fingaka batu na podium na ye plusieurs fois à 2 reprises eza musique mutalela te po héritier watana beso abana kokangisa batu sikoyo mabe ali asala yango te po ani parce que aza grand esprit aza esprit héritier watana uto finga mama bintu awati ba fingi mama bintu awa boki ke mutu afinga ki mama bintu héritier kangisi waneza makambo ya bato yo bato bangaka héritier aza grand esprit mais nayebi ke ya mpaka obima boloko ya liwata obima na ye vous comprenez si je comprends bien Muzeki Ndingu ben site Muzeki Ndingu ata biso na Congo moya tobelango plusieurs fois et choka makasi pour finga ba politicien asimba ba personnalité ba belé mais Muzeki Ndingu toujours libanda azo sala vie na ye à l'aise azoli azomela batu wana na ba leader wana na bino bola pembena ba leader wana Muzeki Ndingu afingaka na toka data convocation ke bakangi Muzeki Ndingu interpeller Muzeki toyebi ke Muzaza comédien toyebi ke benjira Muzo omoni mutu lokwa comédie omoni te yoka na biso aza comédien masangisa na benjira parce que sa père a dendara te sa père a muta charisme somoni sa père a latia zo denda c'est gaza comédien sa père a muta charisme so latia lo barudu mingi te azara ya charisme vous comprenez sa père a bongo somoni ka sa père a zo denda comédien déjà frère Gola du fait kaka ya ko matiaka musée na ba podium ezotalisa niveau na ye na kindingu eza eloko moko niveau faire na kindingu eza eloko moko parce que soko tali kindingu ndenge azotali na faire bana moko eloko moko parce que je ne pense pas héritier ko maitsa mutu ya niveau le roi kindingu na podium a finga ba héritier ko maitsa te yo somona débat na photo na héritier photo adeba kanga photo na héritier somona adeba fanatique héritier nano oka adeba tabimisi injure ya sexe na munoko na ye na oyokati comprendre ça veut dire to focaliser na musique ngana zo beta kaka musique parce que lelo soki chemin la gloire oui banzembo logo la basimba oui banzembo logo la ba de la république oui banzembo logo ba novelas oui banzembo logo ba les barons oui banzembo logo la ba rombox banzembo da tellement belé au ressenti que musique est là la rendre koto na biso vous comprenez oui biga dynastie ça na 19 featuring 10e featuring batu bayemba kuna tala mokolo yoka banzembo wana na babar ya okata lobo alors rien pas ka na boloko visite la team wata na lobi na okata ntango bakangaki ye il faut tout monati donc on est dans la team wata na yebiso yo ya mpaka osala 48 heures wana te papa na lobi na yo osala 48 heures wana te obima osala libanda ya mpaka courage junior mpaka soda makasi na yebi ozala libanda oza déjà libanda donc Zini Kumbi, tu as une émission. Maintenant, ben, si tu es le cas dans la musique congolaise, pour éviter tout le bas, et ça la force, il y a l'artiste, ou bien ils ont sa musique congolaise, ou bien ils ont ça la saleté. Le problème est que si on a un bateau, on se met à un déjà. Ferré. Niveau Zahir, on est bandé là-bas, stade de Martina Siko, Ferré sous bon au tabando aussi là. Fabrice tout est ça, Koufaka. C'est le retour. Tika po mabundu ya komi na ngwana munene wana na ebisio musique esili ba miel de son ba dans ça des autres gars bangoti pour son tali koto Igwe de la forêt a bongisa nanu a bongisa le 15 février grand arena na ye
ana te insulté so tali koto jibe mpiana olela na osege mignon otali koto héritier watana ba obeta beta ba concert na yi obwaki mis koto fali pour se pelisa bato quelque part yebisanga bato wana par bato wana otali fere boy ba nile ba concert na yi Fabrice azobeta te bazobeta te babeta dans la paix kuna bino boza au futara la police mbo ba nyara ba concert tika mwana bato avana c'est ça partout ba bien faut obéir à vos parents selon le Seigneur car cela est juste ton nom ton père et ta mère c'est la première commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vivras longtemps sur la terre mwana to sa baboti tato abota ekuta to sa été en pleine communauté bon mwana bongo pena wana mwana bilaki mabeti abeta na ba flet ye grand chanteur grand musicien bébé la beta ye bobeta masoloni na mambo te ye mambo azate papa c'est le kutu asila Fabrigas kutu okoma place héritier azate bongo yo tanga blana c'est le pasane na razo ba makambo nyonso le kara musique congolaise en plus busala na ngoki ba pambate soko moni proche moko artiste ya Zoya za ko finga c'est que leader ne mutatindi jamais oui jamais déjà ngana vanda na héritier watana bina na wata natikala yo eloko na te pa wata je te jure donc je te jure na ma mwana te wata ban aloba ke kyo finga abano ndeni ne éducation mama bitwa pesa e et puis éducation ala nango ade ba fanatique ba kangage te oh mais museki ndingo pas fanatique hein museki ndingo pas fanatique te museki ndingo fanatique te museki ndingo za proche ya Ferrego la oh ba maitire na podium yo mo ba maitire da fa na podium o finga mutu banda ba Kofi Olomide ba banda ba Weranson et somona wera bimisi fan mo be ma finga jibe mama on sala magasi ko musique ba ko kana ba ondule te voilà merci zini kumbi to na biso na suka o to bengela kiyo pour me ko claircir biso affaire ya mpaka pour ezaki moi mbilinga tozo comprendre fere mutakangisi nani mutakangisi fere mutakangisi ya mpaka voilà merci information de voilà soux voilà bateyo la déjà na Julien Paka oza déjà moko oza déjà na team wata merci na passage na yo bandeko bateyo mais tika na pesa pe merci na bana gimpese fena bana na bango donc na ebisio na kenda na nga ba concert ba province héritier watana ba beta concert mo na province na Kandi ezalaka pe mama na plein communion pe zalaka na ngoyo na wata mais na ebisio ya gimpese laisse tomber to tapesa bango sikoyo ba vocal na ye basangisi siko ba vocal na ye ando pesa ba vocal na ebisio parce que le doit na des artistes ba so ba oyemba basi da ebisio ebo mabo yanga fali na héritier Bamboti n'aurait même pas bon yebite donc voilà bande ba retenir ni bala ki pese ba do retenir ga ke boza la focus na musique boyo gande chemin de la gloire et caresser mitema ma maman et caresser mitema ba papa parce que c'est un meilleur album au lelo et ça la fierté ya artiste héritier watana parce qu'il a travaillé yango na ndenge mo ya osarana te bato bazo c'est la biso na fikine bo c'est la date à fikine parce que to balolango to balola fikine voilà parce que bato bali ba fantir trop et merci encore une fois na yo Milik de la presse merci beaucoup na Ani Bakutu Bakutiskan Ani Bakutu ya ngamoko Ani Bakutu je te salue Ani Bakutu et merci beaucoup Sandra Kapinga taille acoustique alors mukuse moi bien boyé comprendre mukuse bien boyé donc Kapinga wetu je te salue et merci encore une fois dans les véritables codes ya Willy Moucheni Kodian Kota ya Willy Moucheni merci pour tout yaya 2025 Zambalola bagisa oli sous longue vie parce que les losozate mabota bato belé ba ozape na moi ba difficulté ya Willy Moucheni les véritables codes yaya sunga jusque là zo sunga toujours merci et merci beaucoup na yo Adida Lumumba merci beaucoup na PDG Arsène Mata ABM Service Express Cynthia Dondasi merci beaucoup na Toshi Luboya merci encore une fois na Jolie Ilunga œuvre sociale je te salue Wilma Tansele voilà merci na yo Milik merci beaucoup na batutu mère na biso Kabund Sarah Kabund la Cléopâtre voilà balobi chocolat na forme en moto yo lo ba mwindu legesa nini
Yo baka alegi ngolo na mwini. Ngolo na mwini. Ngasko na bakiseli chocolat na forme à moto. Moto na forme à chocolat. Madame Sarah Kaboun. Taille acoustique, taille spandex, Eloni Mino jeté. Moi na suka ba fleur rose. Voilà, merci très cher abonné de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Tobo Sanit, avec tout les respects que je vous dois. PDG, il y a Café Suisse. Oh, boss, Tino Kanza, Tino Kanza, soit la famille. Tino Kanza, soit la famille. Tobo Sanit pété, Fondation Foudilou, Fondation Foudilou, honorable Popol Diakano, Fondation Foudilou. Merveilleux, donc merci beaucoup. Voilà, merci très cher abonné de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Merci l'abandonnement sur votre activité des bandes qui nous a souka. Je dis un grand merci à mon sponsor numéro 1, l'homme s'appelle honorable Popol Diakano, Luambo, le président de Fondation Foudilou, le promoteur du collège de Saint-Paul School, Belinda Michiga, j'étais salé, le sang qui coule dans mes veines. Merci pour le soutien, ma sœur. Un grand merci aussi à ma sœur chérie Olga Baby depuis Paris. Papi Mangala de GRK, j'étais salé, c'est tout qui m'a tiré au banc qui m'a tenu, la beauté Christelle Mokamo, Aigle Jaune. Merci aussi pour le soutien. Un grand merci aussi à Delgras et Silou depuis les États-Unis. Tonton t'aime fort. Un grand merci aussi à ma famille biologique, la famille Kabouya Topesi Bambote Belé, Madame Antoinette Wumba Nzanda, Pissom 23. Merci aussi pour le soutien. Merci très cher abonné, ceux qui vous savez là qui n'a élément Moukola Lelo, Tika Topesa ba. Merci Mingi na Adida Lubumba l'homme à la taille S, Azara qui n'a ma caméra qui n'a na montage, le micro et milieu qui de la presse. Restez branchés sur notre site, vous ne serez pas d'ici. Quant à moi, je dis au revoir. Bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.